Nzambe sagesse science intelligence mituna na ye totiki mboka na maboko na ye totiki bayibi nyonso bazwi baka Kongo mikolo nyonso mbongo wana bazokoyiba basala yango eloko te mbongo epesa bango loyenge quand le peuple souffre bango baza na bisema. Mission à les années, mission à vérité. Voilà. Mais Jean 14 ici, je vais dire la vérité avec la vérité. Okay. La musique, il est là mondaine. Sans autant, pas la vie, autant gâti. Déjà. La musique mondaine est là. Parce que la Bible, c'est la Bible, 4 Ecclésiastes chapitre 1, verset chapitre 3. Verset 1 à 4, chaque chose à son temps. Voilà. Nathan et Alélo, Fali numéro 1. Frère numéro 2. Toi, petit Fali. En tout cas, on ne peut pas la dire. Tu n'as pas petit Fali. Amen. Amen. Alléluia. Oui, qui t'a regardé dans mon monde, c'est une zone. Kwa mosu batei ba beauté batei ba basuki wana ya ba ebi no basu ba kwa no basuki ya mabande ko bima ya suka sunde kona bolingo yo olinga ngami on m'a dit ça tout l'église ba bandi église ni va réveil réveil quoi ça Pasula. Maman, pardon, tika. Babandi baza kuna maman tika. La Bible est Matthieu 7, verset 16. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Voilà. Ok, maman. Très bien. Maman, mingi. Osomona batu ndengo ko bisango tanga basai na nzambe. Basai na nzambe. Pendant qu'il y a un beau cadeau à Bassal Nanzambe, belle malédiction sous son dé. Bassal Nanzambe, il y a ce bail Nanzambe. On va binara pam pam. On va binara pam pam. Ah, tika ko babou. On va binara pasola. Ah? Bassal Nanzambe bazo binara pasola. Oh, ya bina sini mutu lengeleki eh. On va ngote ba binara ba ipide. Est-ce que Bassal Nanzambe so na tango Bassal Nanzambe ya 5 la vérité na Congo. Je jure devant Dieu. Numéro 1, Papa Kondi. Voilà. Hein? Voilà. Hein? Mais là, moi, c'est mon sous-boy. Hein? Bah, tu vas ça partout. Tu peux ça. Hein? Dans ça, ratena, il va ça partout. Oh, tiens, à ce cause. Mais tout à moi, na wana mouné, na mis sur moi ma bouche. Hein? Maman, ils aillent sur mon miracle là. Ok, profane, côté il y a musique chrétienne. Musique chrétienne. Champion des champions. Attends alors. Moïse Matuta. Matuta premier, mais on a monté. Ok. Hein? Oui, puis deuxième, mais voilà. Pasteur Fiston. Pasteur Fiston, oui. Il y a Misato. Rémi Bobo. Bon, tu as pasteur Moïse. Tu as et ça, Linini. Oh! Ah bon? Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre chaîne, notre chaîne Haute Bastille, et sur votre émission, vous avez droit des savoirs, qui est présentée par votre humble présentatrice Chancé Siana Mwanasuka Yabasongi Songi, autrement dit IGF de tous. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui, Tozo Tonga, en tout cas, lokola Ezabongo Mwanasuka Yabasongi Songi, lelo na lokola IGFT, kasine lokola Mwanasuka Yabasongi Songi, Tozo Tonga lelo na invité na ngai prof
prophète Ngefa. En tout cas, Yakoloba ezali vraiment ebele bozwaka ka ba position parce que lelo ki songi ya lelo eza vraiment word en plus ndeka na mesana koloba ki songi en Christ. Et merci beaucoup na abonné na biso obopona chaîne na biso lokola chaîne favorite na bino, et je dis un grand merci à notre manager Delix Papa Tigre depuis Texas, que Dieu vous bénisse, et pourquoi pas à notre coordonnatrice Darling Love CPI de la presse, que Dieu te bénisse aussi. Là je vois mon habillère chérie Paul Lissoumpa, et pourquoi pas Maman Julie, habilleuse par excellence. Là, je dis encore un grand merci à établissement Gianté de Beste Nang Balobi et Sika Owat Manza Kalanga et Simbamara. Et merci Nababaz Nyon, ya Londres, ya États-Unis, ya Ukraine, pour na ba commentaire et puis ba partage na bino. En tout cas yangonde ezalaka. Merci aussi à Exode Mikebi Oazabongo na réalisation. En tout cas prenez vos positions parce que aujourd'hui ça va barder avec un prophète Ngefa Otozo solo là vraiment ndeka na lobaki na ibandeli to solo nako pesa sommaire te parce que kisongi ya lelo ezara rabino moko bo découvrir yango na yango émission na biso ebandi awa. Bonjour prophète. Bonjour maman songi mwana suka ozapi na songi ya solo kolo azwa lokumu émission les les émission à vérité. Voilà. Mais Jean 14 ici, je veux dire la vérité avec la vérité. OK. Là qui n'est que boité. Voilà. Nazarna boson parce que un étiquette il y a prophète, voilà. On parle de prophète, c'est un homme de Dieu, et puis nazali sous pasteur. Le pasteur azara mutalo kutate. Voilà. So moi il pasteur a tengami automatiquement comme Jean 8 44 le père de mon sang c'est le diable. Alors là à cause de la moine à Satan naté. Il y a malamu na koloba OK, il y a mabe na koloba vérité que les choses ne marchent pas. OK. Ngalinga mingi to banda na prière. Mais le prière est là au bandelati. Oui, mais qui t'a causé na ngomo de nzambe. Kwa musu ba tchei ba beauté ba tchei ba suki wana ya ba. Oui, no ba suba kwa ko no ba suki na mabande ko bima ya suka. Ezali bon. Romains chapitre 1 verset 25 à 32 ba se belé ba kota ko na nzambe te parce que le corriger nzambe. Est-ce que bien ngode? Hein? Rouge en lèvre au tien moi ils ont gagné boyo. Déjà au corriger nzambe. Tant aux ba suki au tien ya suki d'origine te. Déjà Matthieu le bien ngona 4 dans Romains chapitre 1 25 à 32 ceux qui commettent de telles choses n'iront point dans le roi de ciel. Mais nzambe ya bolingo ya boboto ayokela bino mawa. Kolala kolambreza habitude te mingi na tango bana ba morke. Mingi bana ba accident, mingi bazala wapi menga na onto mapiso pe mabomo. Voilà. Ki afato bana makambo nyonso to bondela nzambe. Tata na tike mission maboko na yo. Pesa mama songi mwana suka songi na Congo makambo nzambe sagesse science intelligence mituna na yo totiki mboka na maboko na yo totiki bayibi nyonso bazwi baka Congo mikono nyonso mbongo wana bazoko yiba basala ngo eloko te mbongo epesa bango loyengi quand le peuple souffre bango bazana bisembo. Proverbe 15 verset 3 les yeux d'internet tout lire regarde les biens des mal kota na bango bozindo pesa bango esprit égarément bayeba ete bapeuple bazo nyokola eza yo nde moto osali bango tiki mokonzi ya mboka na maboko na mama simina na maboko na yo po bazali propre kolotambola na bango po badéfendre intégrité territoriale tiki bandeko bana Bukavu bagoma oyo bazali na Bunagana po bazali konyokwama bazali koboma bango yawe somme ça blesse peut-être trop battre bango tika ete milimo na bango ezala tika na kimi po bazali na hôpital bazangi misolo bazali kobota za sage famille na bango pe chirurgien na bango ntango bakobota eza mpona lokumu na nzambe oyo yawe atiki bazovoyage sikoyo na bavelo na avion na mituka azola komanda na bango so bakokóma lokumu ezala kati na ye kolo banda na biso mpo sukisa na biso nakomona tata mpe na mwana na molimo santu amen. Prière moulai poe. Prière te mama Matthieu 11:28 na peti mikumba epai ya nzambe tosufraka na Congo. OK. Tosufri makasi. Boni basango ya église non to banda. Bon église nga basango jusqu'alors nazwi nano mbongo so église te nazaka libanda nazaka ntelantela mais nayebi ata mokolo moko nzambe kosimba motu moko napesa exemple Masasu asali carrière na ye asomba lopango te jour moko azolelaka na TV boye nasali carrière na ngai bato basepesaki ngai boye nazwi lopango te
ayoki kaka na poko tata moko abengi ye epai ya abedasio ayi masasu okoki na olingi nini alingi lopango basombe lopango kasi azwi lopango ça dit quoi quand malheureux crie l'internet écoute il est ejekiti ndenge lobaka na église libanda moto te un bon jour nzambe akosimba kaka moto akobenga tokozwa mabele mpe tokotonga église ezalaka libanda osambela kaka ndenge wana me mawa na nzambe ekita na kati ya bato ya malamu bakokesu mbela na nga basala yango eza ndako na ngai te ezali ndako ya temple ya nzambe bakumisaka nzambe mais awa mpe makambo ya baeglise yango kaka balobi fo bozwaka nanu baautorisation ntango okóma na église est ce que eza normal mpona basali ya nzambe bato oyo bazosambela mpe mpona mboka quelque part soki totali bapaster bazali oyo bosalaka mpe baprière bacampagne mpona mboka est ce que eza normal mpona bosombaka na bozwa nanu baautorisation wana bon mama otuni motuna moko bien omi mboka na biso tolembi na mibeko na mibeko oyo akoya po aluka kolia il faut abimisa mobeko oyo akoya abimisa mobeko depuis 1960 ti lelo nayoka ministre moko ya justice aya te ke permis de quitte voilà nayoka te toyebi te tokaka mikanda parce que tozwaka baarrêté ministériel tokwanga na za na yango mais quand quelqu'un aza na arrêté ministériel akozwa permis de quitte so ndenge akozwa permis de quitte ndenge nini à part yango chaque commune tokendaka na bagent déco toza na mikanda na barecensement na baanere nyonso toza na yango pour moi je n'arrive pas ce qui se passe au Congo namona mboka moko lelo ya ye mobeko oyo ye lelo mobeko oyo mobeko mais nasuka nango acte 5 ebandi na 37 à 39 si cette œuvre vient de Dieu vous ne pourrez jamais le détruire ne courez pas de risques après avoir combattu contre Dieu Mobutu azaki un dictateur a bougé l'église terre vraiment Mobutu fait un grand dictateur comme Kadhafi a fallu 32 ans de pouvoir a bougé l'église terre et nazo pese loko pas président de la République oyebi Zacharie chapitre 2 verset 8 soki yo touché mwana nzambe bo eloko ya nzambe ozali kozwa liso ozotia na miso nozokobimisa conséquence ezali yo mona wapi au permis de quitte pasteur moko osala te permis de quitte siko recensement basalaka biso ya bato ya parquet recensement basalaka biso ya bato ya chaque commune badeko bayaka tozala mikanda nyonso oyo mosusu euti wapi mpo na ngai totika nzambe asala mosala na ye yango omoni ete si la populisme ekoti na kati ya baeglise ya nzambe ekoti mopoto parce que nazoka te bapasteur mpe oko bazalaka baboyaka eloko te bango batondi bakere oui meme ngai nafutaki mbongo nanga $60 mpona kozwa mikambana wana permis nafutaki yango mais pendant que église no eza libanda l'église yango eza libanda mpona na kotosa kaisar est ce que ezali permis moto azali na arrêté ministériel signé par ministre ya justice et garde sous mais sika kozwa permis de quitte ndenge siko mboka nini bajuriste baza wapi où sont les juristes nazo comprendre omoi mboka oyo malédiction makasi mpo tolongwa na malédiction mama mais pendant que na kati ya mboka toza na basali na nzambe ebele malédiction susu ndeni basali nzambe basali nyonso baya nzambe o bazobinaka pampamba o bazobinaka pampamba tika kolomba boye o bazobinaka pasola basali na nzambe bazobina oyo abina simi mutu elengeleki omona yango te babinaka avec pide est ce que basali na nzambe so na ntango basali na nzambe awa 5 ya vérité na Congo je jure devant Dieu numéro 1 Papa Kondi aliloba voilà numéro 2 parce que ye atonisaka stade de marti ye moko sa bisangisa sanga ok ya mibale toza yami na kibila impropre ok ya misato tozali na oyo tobengi ye nani oyo mbayi ya mosi mbayi il n'est pas orgueilleux calme voilà ntango ya bandi kotonga batemple na mbongo église te biso tozali na ndako manzanza evandi mbayi force tranquille très propre yami de dodo kangba yami tano ngai o batika na yibango di mais lelo to monde otali ma stade wana bato batondisa ba stade bazali basera le 29 le 29 na le 9h banini wana 7 de sugar mais tout le monde peut prophète Denis le ça so si mpenda mali misamba kufa pe opambolana mbenya moi c'est ça et ça ni
mon père moi c'est au pambola moi olingi c'est olingi était maman le monde est allé moderniser donc il y a ba piscine to vanya na sa piscine on a tala moi si tala ngonga on dit kale so asinga moko oya sima wana l'équipe to tala nyonso esala kala boni ne moi songa na lingeli na komona ngo ezali grave la sa nzana quand on s'église ezali gravité comme Bible le mina biso Matthieu 18 verset 20 là où sont réunis 2-3 personnes mon nom je suis au milieu d'eux prière bali na mi balé maman hein héritier ça n'est 3500 watts personne ah ça n'est quand même plainte pas 3000 mais stade à 80 000 alors comme ça on tourne sa stade tu peux on tourne sa stade mais tu n'es pas appelé de Dieu dans la Sanja en Apocalypse 3 verset 14 à 15 tu n'es pas ni froid ni bouillon ni froid moi Dieu je vous vomir de ma bouche dans la Sanja bango ebeli ba yoka na Jésus hein moi na tsuka na biso tunanga nani mais lelo awa moi na tsuka passer nani eza nani moi tsuka évangéliste Roger Bak ya wana zoponanga ba oya yo ngai te na zo vérité so zoponanga ba oya yo na bango bon terme yo na biso vérité na musique lelo mondaine soko tanga pona bi okotonga ti tozotonga déjà la musique mondaine lelo parce que Bible na biso na 4 Ecclésiaste chapitre 1 verset Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 à 4 chaque chose à son temps voilà na temps ya lelo fali numéro 1 frère numéro 2 3 nani petit fali en tout cas bandeko balandi tuna petit fali nini amen vérité ntango na bango okolongola yango te soki nzambe atomoli moto atomoli bato misato oyo batikali baeloko te mais vérité ezobisa bon côté kuna oke profane côté ya musique chrétienne champion des champions atanga loye nasala eloko nazwa eloko nasalinga batuta premier mais ana moto te ok oyebi deuxième wana pasteur Fiston boye ya misato Rémi Bobo bon toza na pasteur Moïse Mbie toza na José Nzita obida sa juna bina esali nini pate o doit passer na bidon ko mama na biso bilo to batela bon tani bo ke mais babi mabine de uta na longa foko bina ko bouger ba 150 verset 3 tout ce que suit nous l'éternel mais to bina ngo avec épidé OK dans la mabina catholique exact en tout cas au matika moi osomona même président peut danser voilà kembo na kembo kuna na lola kembo na kembo kuna na ozomona catholique na protestant Yesu ndeko na bolingo yo olinga mingi omoni protestant tuna église ya babandi église ni noir réveil Quoi ça Basula maman pardon tika babandi baza kuna mama tika la Bible lobi na ngai Matthieu 7 verset 16 vous les reconnaîtrez par leurs fruits voilà oyoki mama très bien mawa mingi ozomona bato ndenge oyo bisango tanga basai na nzambe basai na nzambe natanga bato wana mama bakende loyenge mais c'est ngefalo ka peka toza na mama basali na nzambe en tout cas to kende non peka kambala moko est-ce que eza normal ya kopesa ya ko prophétiser les mutu en plein air boy prophétie ya mutu nyonso ayoka yango nde ezalaka na télé mama ozobonga libala ezoya ba voyage nyonso wana na télé bato bazoyoka yango est-ce que eza biblique mama omoni na disciple cours moko biblique ezalaka wana ezali biloko sokolo bango secrètement voilà tango sanga babono tubela bato balobaka polele bandumba baza wana bashokere baza wana baekobiste baza wana bajobiste baza wana bamaki njobiste ndenge njobi ebite na expliquer moi parenthèse oyebi boudin
Oui, mais tu vas pas qu'on la boudette pas qu'on c'est dit pas avancez motu bazawana bao balongola na zemi ko bwaka bana bazawana mais akepa samoye moko ebi na mais quand tu vois un prophète azo beza oh yo na monyondo qui est il n'est pas l'homme de Dieu. Très bien. Faut biloko ezanga na secret pe na discret. Siko ye andoki. Hier on ba ine wana. On ba lebi siko moi c'est andoki. Ba ko za sous. En tout cas. Ça dit quoi? Au C4 mon peuple paye vraiment reconnaissance. Sur moni bato ndengi wana, ce sont les commerçants. Par exemple, les commerçants, aussi ba publicité. Yo mona Bible hier sur Bible, si on te parle Bible kena kolo. Kena na ko yebisa bato. C'est ça. Mon até yango matinga et senga karana tuna. Moi je condamne Ephésiens 5 verset 11 bâtir exact. OK. Bâtir exact. Parce que Romains 3 verset 10 motomoko azali c'est mo liboso nzambe. Mais masumu to yaka yango na Matthieu 11 to pesa mikumbe pa nzambe. Mais ça secrètement non biblique, non polele public. Et yango peso le misa bato nzambe. Lelo oyo touti komona jeune prophète en pleine prière na kati ya ngomba kakeye et foudrier. Est-ce que wana eza signe ya malamu to eza signe ya mabe? Bon maman, Somme 127 verset 3. Nzambe azobisa biso alobi si quelqu'un se protège, c'est qu'il se protège en vain. C'est Dieu qui nous protège. Très bien. Maman, ngai na mona mbala moko mwasi azali kobota na kokate. Oyoki ngai na kokate. Moni mama namoni mutu amwana munene ndezo bima na makambo wana. En tout cas, na kokate. Ça dit quoi? Miracle au Boluka Nzambe, ce sont des grands miracles. Voilà. Hein? Voilà. Hein? Mais là, moi, si je suis boy, hein? Bah, tu vas ça partout, tu peux ça. Hein? Là, ça raté, na, il va ça partout. Oh, tiens, à ce cause, mais tout à moi, na mouné, na mis sur ma bouche. Hein? Maman, ils ont son mingi miracle Nzambe. Bah, tiens, ni na zo cause. Ça dit quoi? Tant on a moni ba makambo wana na kokakate na na kufa na koye. Mais moi na kobima. OK. Bakokata mwana mutolu. Maman bakobongisa ye pe ya kosonga normal. OK. Ozomona? Très bien. Ça dit quoi? Nzambe mutabatela. Baso bakana ba problème. Azui zemi. Akosi ngo ba zemi. O yebele bele bana babimaka te. Omana cordon bika kangi na kingo boye ba akufi ake. Ça dit quoi? Galate, à l'épisode Romains 6, 23, les sadi péché c'est la mort. Maman, toi tu crois. Moi, toi, un Nzambe. Akeko luka Nzambe. Jérémie 33, verset 3. Évoquez-moi, je te répondrai. Voilà. En tout cas. Hein? Nzambe Ngazawa. Où est Dieu de David, de Jacques et de Jacob? Nzambe Ngazawa. Toi, tu crois ça? Hein? Moi, j'avais la cancer de prostate. Okay. Quand le chef d'État m'a réussi, il m'a dit qu'il a subi makila pendant 3 mois, 3 semaines. Et n'a comme qui parle liwa, c'est Dieu qui m'a guéri. Mais n'a pas que Nzambe le comment on a mis tout l'hôpital. Ngai na pola na vivambu. Maman zoko tabo sola ko pola. Ngai mo na sali boy nazo pola. Mais na pour la télé on zo bimsango na seconde année. Ah, na bi c'est fini pour moi. Je prépare la mort. Attends on a comme on a évoqué Nzambe. Nzambe ayoki. Est-ce que prier les agars mangengenge? Très bien. Prière yango po nzamba yo kabine no mangengenge c'est farcé. En tout cas. Hein? N'a pas ce exemple maman. Prophète na kufi hein. Il y a ba jeune prophète au bazo ke na Brazzaville. Na Pointe Noire. Au Zwabilo ko na bango ko ba ya ba régner. Nganga kosi extrémien no ça la bango. Hein? Nganga kosi ba kei ba extréminer ye akufi pe. Parce que Romains 23 le c'est péché c'est la mort. Ya mi balé. Jonas, na Ninive. Voilà. Mbisi Meli. Très bien. Masouezini. Jonas a évoqué l'Éternel dans les ventres des requins. Des requins. Nzambe qui pas pesi mobile avec nos sani na Ninive. Très bien. Jonas abika qui était? Abika. Il était protégé par qui? Bien non. Par Dieu, ouais. Et Jonas a semblé qu'il était. Jonas n'a dit pour moi ça lit Joël chapitre 2 verset 12. La repentance c'est ça. Nzambe yo qui Dieu de miséricorde a sandi. Yo que nous ressemble là. Bazali bisika misato mangengenge luzizila Zambia luzizila wana batiaka ba partout si grave bana basi matoka ile gakuna koteba kenda ko lukanza me encore pesa zamba kuna mutute oyebi santinela bango nini nyoka na bakasa
non kana ba kasa ba ngwa fo yo ma Denis akende kuna Denis so mona akende tiens akende te ngefa akende kuna za ndenge wana tango bozabi et puis bakana bizarre basi ya bato kuna c'est ça les escrocs maman la pese exemple mobile na mbongo basi balinga kosambe akoyebisa we pour mbongo mobile na yo rondo shiraka mapa rakakakakaka hikapiko rokachaka voilà c'est l'escroquerie cette parole là les gens n'arrivent pas à comprendre comment on vous escroque comme ça bozo benga ça se va révéler binoté rakakachika maman tu dois dire moi c'est ça il n'y a pas de yakawata babebisa yo voilà yango mobali simbaka yo te mobali basi ebele akosimba ndenge nini nzambe asala biso mibali bo soki okushe na mwasi mosusu liboso oyo ya ndako okushe na lisusu te fo eza mokolo na yo o namoni kaka fo nosala badelivrance wana awa te fo tokende kaka nini na mangengengi ozo na logiciel logiciel ape zambe ntango bokomi kuna akozwa bouteille ya huile d'olive ce n'est pas l'escroquerie voilà sans contentement ya mwasi alobi apakona elongi na bongisi elongi mpo mobali na bakisi ntango kosimba ye boye oxygène ekoti ye edomine ye sikoyo ojue na maboko apo osunga mituka na makambo ebele ntango boke kuna boprie ka bino ebali motu te atali rien mais nyoka azotala bino nyoka azotala bino mais olinga nyoka nyoka kuna bazamba nyoka te mboka nyoka nini nyoka sanga yango wana mama yo wana ebisa yo nana ngwa eza bajournaliste nde basalaka ezaka leta te eza na diplôme ya mérite emangi mbula kuna maki meye ya kopesa nao soki natai na iwana na poto émission na kolakisa yango nango eza eloko sika te est ce que eza eloko leta afandi amisi médaille moko dor to oyo akopesa biso naza na diplôme de mérite ezali bajournaliste basanganaka bamoni performance ya moto na ndenge ya moto nakoluka mpe mwala nde basali bakopesa bino là c'est l'État congolais dit pas personne c'est médaille d'or na médaille d'argent parce que mérite tout ça mais nous sommes tout n'a pas n'importe na Roger Baka mais on les a pour nous parce que la journée année passée alors à ceux qui a joué ils a centre et la journée de paix il y a Congo Mobimate